Bonjour les belles dames, j'espère que vous allez très bien. Après, nous allons bien par la grâce de Dieu là. Nous allons bien tangawizi. Il faut que nous tangawizi. Tangawizi, je n'ai pas vraiment kitoko. Peu que tangawizi est d'habitude mingi na Congo, na nzoto. Tangawizi qui parle sous te ko. Il faut qu'après na papa. Tangawizi comme même pour na msuba mama to sala musala mingi. To sala mingi na cuisine ya kotelema. Na salon ya kotelema donc bamama basalaka mosala mingi yango alinga mikomela jus ya tangawizi donc nasambi komanga asala jus nanga tangawizi donc voilà wana nasombi tangawizi nanga bomoni ke eza ya fraîche e eloko nazosala naolongola baposo bisika ya kobeba ok donc voilà la nasokoli tangawizi nanga très bien donc il faut somba tangawizi oyo eza mwa ya sika mpona jus nango ezala vraiment fraîche ok kosomba te ke oyo ezali tangawizi ya kokauki kobimisa jus ebele te donc voilà wana ka bomoni tangawizi nanga nazolongola yango baposo soki mpo olingi okonika yango ka mbala moko sans kolongola poso ok me nga na préféré kolongola baposo mpo baposo tangawizi misusu ezalaka mwa ya kobeba yango na préféré kolongola baposo nakolongola nyonso te me naolongola baposo namoniki eza mwa ya kobeba wana nde bomona nde nazolongola me eya na problème te soki osokoli yango okoki toujours konika yango mbala moko na baposo nango eza nango na problème te donc voilà wana nazolongola baposo na ngai ya tangawizi comme bomoni et après wana nakoya kosusu kosokola yango to nasali yango comme ça après nakoya kokata yango mike donc parce que moi natia yango na moulinette comme ça eza te suni te kobebisela nga moulinette donc eloko nga nasalaka nakokata yango mike comme ça mpona aide nga na moulinette enikama très bien lokwa eza jus nakosenga ke il faut ozala na deux moulinettes oyo osalelaka ba jus na moulinette oyo osalelaka to bandembi ai et tout parce que tikaka basolo ok nga moulinette oyo nasalela yango kaka ba jus ok donc voilà nasalela yango te ke bandembi et tout parce que etikaka basolo mpona jus donc voilà la nazwi moulinette nanga oyo natie na notia sikoyo ndambu e nazobakisa mai nakotia mai mingi te nakotia mai mukie ok parce que nazala mposa ke tangawizi nanga ezala makasi te mais ebimisela nga mwa jus ebele donc voilà après nakonika comme nasi bino nakonika oyo ezali tangawizi na ngai après nakobanda kobakisa ndambu ntina konika tangawizi wana nyonso. Ok ma belle, là na yekola sabino ndenge tangawizi nanga enikami vraiment kitoko donc komi vraiment poto okoyenzima même pas que zaki tangawizi ya fraîche tande enikami vraiment bien donc voilà après na bakisi mai mukie comme bomoni et eloko na kosala na komanda siko kofina tangawizi nanga comme ça ok donc na bandi kofina mpona kolongola ba jus nyonso oyo ezali na tangawizi et ba graine na tangawizi là na kobwaka donc voilà na fini vraiment naza vraiment sûr que ba jus nyonso elongwe et graine nango etikali comme ça eza même pas na jus na kati et eloko na kozwa lame
lame oyo ya vert, donc citron wana ya vert comme bomoni, et nakofina yango nyonso mpe na jus na ngai oyo ezali ya tangawizi comme bomoni. Après nakozwa sucre, donc soki olingi sucre pembe te okotia sucre ya chocolat, ou bien soki olingi mpe kotia oyo ezali honey, mais honey miel ekokota vraiment ebele, nga na préférera kotia sucre parce que jus eza ebele. La natie jus nanga comme bomoni, okomela jus nango comme ça, eza jus okomela yango comme ça, ezotraite mokongo, ezotraite nzoto. Eloko nakosala nakobakisa sikoyo oyo ezali mix, natie mix nanga ya fraîche. Oh ma belle, meka jus oyo ya tangawizi, okotikela nga commentaire na se ya video. Okomela yango comme ça avant que olia, ou bien okomela yango comme ça tant osisi kolia, eza vraiment kitoko na malili wana ondima kute keza jus ya tangawizi. Donc voilà, là nameli faire nanga jus ya tangawizi comme bomoni. Et lelende deme nango comme bomoni na lamuki nzambe apesi pema na bomoi na sengi nzambe merci. Et là bana baki classe ntreka nga na ma copine Kilisia, et il faut ce qu'on a bungisa ndako na bimisa déjà biloko nanga kolamba comme boyebi na pokwa, et wana nazo nettoyer basani oyo esalamaki bana basaleli avant que bakende ba classe et emsa kende musala. Donc voilà, là pour nettoyer basani oyo na bino. Ai moko na yebi makambo Yesu esalelanga. Elongwalanga na libulu epesanga ntina na miso ya bato na lobiye namona bolamu yo osalele libota na ngai Ok ma belle, là nasi siko bongisa cuisine nanga nazo kotisa siko oyo ezali batapi nanga oyo ezali ya salle de bain na tapi nanga oyo ezali ya cuisine. Donc comme à salité et na kotisa yango na machine. Donc voilà. Ok ma belle, là quand on essaie de mettre qui biloko nanga kolamba et na misango mingi na pokwa surtout bambisi comme ça na préfère comme ça na pokwa pour que na nettoyer bien na tongo glace nyonso esila pour que dans la mboka malili ba ene ba belle dame là na bimisa ki o ezali ngolo
boyebi la rose na poisson na ndako na ye nga na bana balingaka poisson na nga nalingaka poisson loko kutu ngolo engaki kanga nga na kingo te moku engaki kota nga na kingo fo mwana na meleli yango kwanga na meli kwanga chuchu po ekitsa po banda ko liona kwanga po kitanga mukuwa ebika mukuwa soki nga na kingo nde salanga mabe makasi ba anyway ona na obongisa ngolo na ngai na panza ngo na ngolo wasalite nyonso akati bobiki ngolo koma ni facile ngolo kala la zaka tala baze ebele me ngolo poto babongisa e ze nyonso esile tikala na mai na mutu na nga na kataka na kwe wana kombo moni parce que zaka na salite moko na matoi na bimisi na kati yako na side mususu na kote mususu na bimisi salite na ngai na nettoyer mbisi na ngai très bien na koya kotia oyo ezali vinaigre pe na nettoyer yango encore très bien nga vraiment kota mbisi na nga mabele nazwaka temps ya konettoyer mbisi na nga mpo nalingaka mikuwa mbisi nalingaka mbisi ezalaka kitoko nalingaka te ko mbisi nayoka yango solo nazwaka vraiment temps ya konettoyer mbisi na ngai donc voilà ngolo pa koma ni facile na konettoyer donc voilà ekomi biso comme ça vraiment bien nettoyer non bozomona poso eteli na kati pe eteli après wana natiki yango na cuisine naye d'abord kosala exercice na biki pardon ekomi ntango na nga so na nzi makambo ya ndako mabele na obongisa nzoto na nga te pardon la naye na salon na nga nakomosala exercice na nga ya 30 minutes oui na choix te mabele na dépose na nyonso lokwa kilisi alali nabiki na profite na koningisa mwa nzoto esalaka bien so nasala exercice esalaka nga bien makasi so nasala exercice te mabele nakokaka nzoto ekomi nga kilo lokwa babeti nga donc mpe kana ina sisi exercice bobotu na nga ni kelisi alamuki donc voilà là na toki na bimisi mafuta nyonso nalelaki lobi na moni soki ya nzoto na nga sikoyo c'est bon exercice esala bien akende owetike kelisi ntango obanda classe na septembre anakoma okende gym nayoki baposa ke gym makasi mais sauf fois ça fait déjà une année ke nasala opération na nga bomoni ke nzoto na nga monene ezoya te parce que nasalaki exercice 2, 3, 4 fois dans semaine ça dépend semaine nde nazofile ok après naye kozonga na cuisine là comme omonaki nasokolaki mbisi na ngai eloko so na kotia naye kotia mungwa parce que mbisi abongaka na mungwa naye kotia oyo ezali muscade nga alambaka mbisi na nga vraiment simple naye kotia oyo ezali black pepper comme bomoni wana après wana nakoya kotia oyo ezali persil nakoya kobakisa oyo ezali paprika donc voilà biloko natie yango wana nakotia mwa citron mokie ebele te mokie natie feuille nakoya kotia oyo ezali bouillon na ngai ya crevette ya mbuma donc soza mpena oyo ya poussière ezalaka ndenge moko donc voilà natie bouillon na ngai ya crevette après nakoya kobakisa oyo ezali elengi ya poisson ezalaka mingi kaka mpona kopesa poisson na biso elengi ezalaka na mungwa te donc eza kaka goût moko ya poisson mpona kobakisa sema elengi na poisson na yo donc voilà après wana nakoya konika kopalola oyo ezali tangawisi na ai nga vraiment na poisson nalingami kosalela tangawisi na ai wana ya fraîche euti na congélateur te euti na frigo te ya fraîche vraiment namona ekesala yango kitoko parce que solo wana ekotaka vraiment ntina kati ya poisson donc voilà après nakoya kobakisa oyo ezali balégume na nga comme bozomona video ezolakisa yotikala kokosa te mamona yo matata na bana mwa nzambe loboko na yo ezosala ye yawe na bomoi na ngai na libusa na ngai yawe mabele poso na ngai nakolia yango ya pamba te nakosala mo matembele légume à côté matembele nga matembele mingi mais seulement ke matembele ya poto ekoma kobayisenga
mais anyway toutes les matembele na biso là naponaki na longoli banzete nyonso matembele nga nalingaka matembele oyo ya congélé te na banzete te nga vraiment nalingaka mpenza banzete te nga nalingaka makasa matembele ok après kolongola matembele na biso banzete là nakoya kosokola yango nasokola yango mingi na mai ya moto to namoniki mai ya wana mpenza echange couleur comme na couleur ya mwa pembe nakoya kozwa mai na ngai ya ketoli ya moto nabwakeli matembele na ngai et là naye kocheki oyo ezali poisson namoniki non poisson na ngai ebeli mai ekiti nde nalingaki nakotia nzungu na ngai ya poisson pembeni et là nakoya siko kozwa kikalungu na ngai mpona naye kosala oyo ezali matembele na biso matembele na biso tokosala yango lokola marke ya kokalinga mais ekozala vraiment 100% kokalinga te bokomona nini tokosalela yango donc ekozala na mwa sauce mais sauce ebele te parce que lokola poisson na ngai eza na mwa soupe ebele nalinga te matembele mpe eza na soupe ebele ok là naye kobakisa oyo ezali mafuta na ngai mbila e nakoya kotia ndambu mpe ya huile nalinga toujours komélanger comme ça namona yeke esala yango kitoko na monoko donc so mpengo osalelaka ya mbila osaleli ya mbila so mpengo osalelaka ya huile osaleli ya huile eza na problème te so mpe olingi komélanger pourquoi pas omélanger là natie oyo ezali matungulu boyebi ke secret ya matembele eza matungulu eza ndembi eza ai eza 3 biloko wana okotiaka na mungu matembele no ekobima kitoko donc secret matembele yango ma belle bakosa o te baloba loba no n'importe quoi te secret matembele eza biloko misato ok là natie oyo ezali matungulu natie ndembi e nakotika biloko na ngai et mélanger et kalingama kitoko après quelque temps nde nakoya kozonga nazwi sikoyo oyo ezali matembele na ngai nasokolaki nabokelaki yango mai ya moto naye kotia yango na balégume na ngai e nazobalola yango pour il faut elemba na balégume esangana kitoko kitoko. elongolanga na libulu epesanga ntina na miso ya bato na lobi namona bolamu yo osalele libota na ngai Voilà ma belle, là, bon, matembele na ngai tosali na bino e na kobokela ngo mwa mbuma pilipili e na kotika matembele na ngai e toka na moto ya se, ok? Kotia ngo moto makasi te parce que matembele no ekozika, donc tia moto moko ata na 4 ata moto moko na 3,5 donc moto moko na se ebelisa matembele na yo kitoko. Là comme bomoni nazobakisaka mai muke muke ateke nazobakisa mai ebele mbala moko nazobakisa mai muke muke e natiki matembele na nga ebele après quelque temps
bomoni nde matembele na nga ekomi mabele ekauki te matembele na nga eza toujours juicy eza quand même na jus comme bozomona mais jus ya ebele te ezalaki vraiment kitoko meka matembele comme ça mabele okozala desi te okotikela nga commentaire na se ya video donc voilà là comme bozomona matembele oyo vraiment mabele bomona kaka matembele oyo erate te ok matembele okolia yango bona tomso na kokalinga tomso na kotumba likayabu nga nazolia yango lelo na ngolo na nga ya sauce comme bomoni donc voilà matembele vraiment ezalaka légume na nga préféré nalingaka matembele mingi eza matembele pondu eza vraiment ba légume préféré et naye kobakisa pe na fumbwa pardon et bale belle dame voilà wana mbisi na biso c'est comme ça mbisi na biso ebeli bien bomoni ke mai ekiti sauce na nga ezalaki nde nalingaki nga nalinga te ke mbisi ezala sauce ya kokangama nalinga mingi mbisi na nga eza sauce ya mai donc comme ça vraiment mpo na nga c'est bon ma belle c'est bon bomonake mbisi na biso epanzani te ok comme boyebiki mbisi babalusa yango te déjà boyebiki toningisaka nzungu parce que ezalaka bien ntongo ozoservi mbisi na yo na sani ezala ya mibimba donc soki mbisi epanzani moto akokolia yango te na basende ekomaka too much ok donc voilà la video na biso ekomi kokoma na suka regardez moka sauce ya mbisi yango rien à dire obona makemba kotokisa na kwanga nga naliaki yango na kwanga mabele na kwanga na fufu moko ya pete rien à dire ma belle rien à dire donc voilà les belles dames nana oloba mingi te merci beaucoup nande bozalaki ebele na video na biso na ebandeli jusqu'à la fin j'espère que video oyo esepelisi bino kobosana te kozala abonné na La Roche ata totala nga na télé mama papa emele nga video ekosala nga bien makasi zala abonné na La Roche donc papa na bana liaki yango comme ça hein ye muta makemba biso bata bafufu bata bakwanga ye ko makemba na makemba pardon ya yango comme ça nga na liaki yango comme ça ok avec kwanga pembeni rien à dire c'était vraiment yami bisous bye zala abonné bye bye love you guys.